déformation ezalité yo pe moto ko répéter makambo ebale monge ko déformer te loba ndenge oyo ebale monge alobaka oyo zamba yebisaka ye. C'est pourquoi ape ebale monge tozali nde ko répéter pape ebale monge na mateya na ye. C'est pourquoi to lekisaka babande. C'est pourquoi tu tanga kamikanda oyo tokoma na ndenge aloba eleki ezali na kati ya babande sans déformation. Ponzama alobaki na ye soki oyebisi na bato makambo oyo ngai nalobaki na oyebisa bango te na koboma yo transmettre na bango maye nalobi na yo oyebisa bango bayeba na ntango oyo ya suka sans déformation elobeli direct. Nzambe alobi na pape balongo nayebi kozalaka diplomate bozalaka na elobeli moko ya mwa diplomatie mais na makambo ya ngai nzambe diplomatie te elobeli direct. C'est pourquoi ce que hier on peut balembonge okoyoka mateya na bango to mateya balembonge ezali direct na ndenge ozambe alobaki. Na kopesa exemple mo ozambe alobaki na pape balonge pe alobaki ko choquer bato mosusu alobi ngai nzambe nde tata ya Yesu na boti Yesu na mama Maria na libanda okoyoka yango bongo te baba mwana ya nzambe mais mwana ya nzambe andenge nini abi non mwana ya ye ya makila na kati ya Yesu makila nzambe ezalaka wana e makila yango elekaki wapi na mama Maria. C'est direct sans diplomatie. Donc soko lingo tuna ibale bongo nzambe emo est-ce que bongo sambela a correspondre yo c'est pour tout la Jésus Christ pesa biso carte d'identité na yo après biso tata na ngai nzambe mama na ngai mama Maria onzaba abota mwana kombo Jésus Christ bale ba mota biso banso wane lobeli ebale bongo sans diplomatie puisque lobi bongo a déformé te ayibisa bato mayenza bali. Mais nous avons vu convaincre Batoté. On a déformé, on a pris ça. Non. Animaté, mais du moins, ça dit au transmettre. Il dit qu'on a répété, c'est on dit maté, mais du moins, pour répéter, au yoki yang. Ce qui est connu, au conseil là, au comment on a résultat là. Mais ce qui peut conduire maté, au conseil là, au comment on a un peu de mise, n'attends pas un peu de coca. Batuni motuna, pour la ligne de Congo, bazali conduire les mongete. Ah oui, et ça c'est le col à coloca. Ntoma ya Nzambe, bandi makaina et pas ya botamite. D'où kondima ko se force komi tungisa te bato ndi bali mbonge na Kongo awo bayira kondima nde bandimi ke basengi kaka bandima mais basusu ba kondima te atolo be ndenge nini akondime bali mbonge te pour nul n'est prophète chez lui mais il peut basusu so ko bise bali mbonge oui azaka toma ya Nzambe mais awa bazai kondima te mpona nini susu abi toma ya Nzambe nyonso ayaka pour la génération ya botamité ayaka pour la génération future liko de makambo yo bato balobaka tango ba botami ezaka pour la génération wana te ka moi ndamo muke bakoyoka yi pe bako comprendre mais ba koya ko comprendre epenza ba ya sima ya génération si ya sima po bango ba yaka avant génération na bango papa Simon Kimbangu abotama wa ba ya génération ya badimaka ete puis bango de bateka kai pe aminde mais lelo bato ba soit limité papa Simon Kimbangu prophète ya Nzambe pour la nini a combien de temps de sengeli ba soit limaye peut-être du maka papa prophète ya biso ya monene papa Simon Kimbangu Nzambe ba bibongo azali ntomba ya Nzambe to comme la génération papa Simon Kimbangu bato andimiye to comme la génération Jésus Christ bato andimiye maintenant wa botamaki bani ba makite po bazalaki bato ya génération wana te mais balobaki moi bato ya génération va comprendre ezalaki te mais lelo tozali ko comprendre po bazali bato ya génération oyo mais ba précédaki biso ndenge moko babe bango lelo tozali kondima ete
po ezali génération na ye te mais tokomona na ntango génération na ye ekoya bayalobaki ke ntango boya ngai bakoya bayebi ngai malamu okoyeba na eloko moko te bango nde bakosala ngai na bosolo mpo bango bayebi ngai malamu bazalaki na ngai elongo epai ya nzambe donc komitungisa te soki bato bazali kodima ebale monge te mpo ezali principe ya nzambe asala se bongo motuna mosusu mpo na nini bato bandimi ete ya solo pourquoi bazali agité autour ya nkombo ebale monge otangi nkombo ebale monge bato atomboka mais soki otangi nkombo ya magicien oyebani kazalaka magicien bato bazali kotomboka te bana ebale mbota biso baso nakozongela motuna wana mpo na nini bato bazali kosagite autour ya nkombo ya ebale mbongo soki otangi ka nkombo ya ebale mbongo esika bato bazali bato atomboki mais soki otangi nkombo ya magicien oyebaki ke bato oyo bazalaka nde bamagicien moto akoloba te otangi ye ndrama magicien oyebi kazalaka magie asalaka magie nyonso tu wana moto avandi na ye mais yo obakaka ebale mbongo magicien mais soki otangi magicien mpenza otebi ke baekole ya magie ezali awa otangi moto akolobela komoko te mais otangi ebale mbongo magicien mpo na nini réponse puisque mokili eyebi maye ebale mbongo ayei kosala maye azali kosala mpo na bango bato ya mokili bazali mabe ebale mbongo ayei kobunda na bango bali koyoka nkombo wana te mpo bayebi ebale mbongo maye alobaka soki alobi ebale mbongo awa ebale mbongo ndenge baninganaka ye balingi yo otanga nkombo oyo wana na miso na bango te to na matoi na bango te mais ye alobi akokonvaincre mpe bango te mais bakomona moyen na ye na ntango yango ekokoka alobi mangomba ekufa mangomba na miso ya nzambe ekufa nakorepete lisusu nzambe alobi mangomba na miso na ye nzambe esila kokufa ebale monge mpe ezali lingomba te tokosola lisolo yango mpenza le dimanche koyeba te ka me alobi mangomba ekufa bongo awa ezali lingomba te ezali église te koyeba te ke no nake l'église ebale mbongi te to secte ebale mbongi non ebale mbongi ezali kaka lisanga ya bana ya nzambe tosangani tokutani tosoyi makambo ya nzambe tomisungila mikakata ozali na yango na nguya ya nzambe e tozongi lisanga ya bana ya nzambe registre ya bandimi ezalaka awa te ye moko ayebi moto ya moto ndenge azali kobenga bango mpo alobi moto moko te akokɔta na kati ya lopango ebale mbongi mpe akuta na pape ebale mbongi soki ye nzambe abengi ye te ye moko azali kosala recrutement na ye azali kobenga bana na ye baya esika ye nzambe azali tozali epai ya papa na biso tokosola lisolo ya papa na biso dimanche donc awa ezali église te mais ye nzambe alobi na miso ya ye nzambe mpe mangomba esila nini esila kokufa elobi soki oki moto moko azali kokangama na makambo etali mangomba nzambe alobi alors moto wana ayebi ye nzambe te soki oki moto moko ye azali kokangama attaché to accroché na makambo etali mangomba o ngai lingomba songo lingomba na biso lobala moto wana ayebi nzambe te mpe ezali kosalela nzambe te mpo na miso na ye nzambe makambo ya mangomba ezali te yo tosa ye salela ye sala oyo ye alingi te osala oyo abengi kondima nde na ntango wana ye nzambe akozala na yo mpe akobenga yo mwana yo okobenga ye tata alobi bato mosusu bakoti na magie puisque bayebaka te bakei na bisika wana puisque nyonso ebanda kaka na makambo ya nzambe o yesu o boye o susa esili abandi tititi bakoma na suka ekomi nde ya koboma bato ya kolia bato moye pa rekile ezali te acontinue donc bato mosusu bakota na magie bandimaka te bakei na magie me bakendeki mpo nakei na lingomba nzokende lingomba wana na etikete ya yesu me na kati kuna makambo ya koboma bato nde yango nzambe abi mangomba ekufa kuna na mangomba
bakoyebisa bato makambo mosusu me na se bazali kosala makambo mosusu basusu bakei kuna puisque bakosaki bango ke non ntango bato bazali kosala basacrifice na kati ya magie bakendeke mpo basala basacrifice te me akoneti basala basacrifice bakosi bango bino abraham mpe alingaki koboma nzambe alobaki na ye te aboma mwana ye eza sacrifice to eza sacrifice te meyoka réponse motuna ya nzambe est ce que abraham abomaka mwana ye wana est ce que akufaka na bino bozali koboma mpo na nini il est vrai alobaki nemo bomela ngai mwana wana akei mpe na mwana esika alingaki akende koboma ye est ce que abomaka mwana yango me bino olie bosuka mpe lokola eza basukaka me bozali koboma moko na mokolo mbula na mbula donc bolongola verset wana ya te abraham mpe nzambe asengaki sacrifice mpo ya te booccasionne bato baboma bana ya nzambe puisque bozali kokamata verset wana ya bible mpo ya kokosa bana ya nzambe e nzambe alobi loko ayebisi bato nyonso bayeba te mangomba esila kokufa baye bazali kotia mwa ntembe puisque alobi ayebi yango bato mingi bazali kotia ntembe na ebale mbongo abi adi atika biloko wana me bao wana alobi na bango boye bayeba te bayeba ti ntembe mokolo ekokoka makambo batiaki tembe bakomona yango ndenge yango ekokosa accomplir puisque ntoma ya nzambe bayebaka ye na maya yebisi ntango ezali kokokisama oyo nyonso akoloba ifo ekokisama nde na ntango alobiki asolo azalaka ntoma ya nzambe eke baye nyonso alobi na biso akosi biso te alobi ayebisi biso verité e verité oyo nzambe atindi ayebisa biso mais loko tozali kaka kokontinue kotia tembe tokovivre nyonso na ntango yango ekobanda kokokisama na miso na biso e na ntango wana nzambe alobi ekozala trop tard vraiment trop tard ya kose ressaisir puisque la vitesse yango ekoleka okozwa ata ntango te ya te nazongela ebale mbonge to nandimela ebale mbonge tala masolo ya lelo oyo tosololi ya te histoire oyo toyebi ya vie émission ebale mbonge na mituna oyo tomitunaki mpe tomitunaki mpe motuna ya te pourkui makambo mosusu oyo ezalaka awa toyoka yango epai mosusu te ozwi réponse yo salela oyo bazali koyebisa yo ezali ya nzambe e nde yango tolimboli na bolai nyonso réponse ya motuna monene ya te pourkui makambo mosusu ebala moko azali kosala awa to azali koloba awa ekomami te mpe toyoka yango nulle part réponse tozwi yango nde yango ekolengela biso te toya koriyanola motuna dimanche ekoya pape bango obi ozali ngomba te mpo na nini oteyaka soki bato bazali kostitue yo na kati ya bangomba puisque oteyaka bato soki oyo ozali lingomba te alors misitue par rapport na mangomba nde yango liteya ya lomingo lokoya papa yanola pourkui ateyaka eye par rapport na bangomba azali ndenge nini mpo lelo tosoki wana baye bazali na matoi ya koyoka bayoka baye bazali na motema ya kondima bandima merci na biso